sur LG Laura Gilabou sur 3W Congo Suisse Télévision. Canal la seule site qui vous donne les informations précises. Namakasi yaye moko mo boss maître John Sima au moins na poto ya tongo. Depuis sur the land ngana zo benga e date na ngai hein. Balobi LG Laura Gilabou bilenga kati autrement dit Barcelone de la Prince. Car nazala kana masolo ya artiste émission ya bino bolinga ka mingi. Lelo Laura Gilabou ya mbeli bino invité moko bana poto boye BEP hein. Vous avez fait vraiment quoi. Mais avant que vous ayez invité na caméra na moni Eric Monstre. Mobali ya mbinga mobali ya maninde fo benga na benga kaela fui na kata Kinshasa sans oublier Prince Maïnga. Prince Maïnga Casimiro Diogo Atanga na Yves Nzuzi. Na pesino wa moto babi le 30 juin de makamu. Le 30 juin de ma marche de santé. Na osenga déjà na régie na ngai ba ko balancer ngai pona ko kote déjà invité na ngai. Bonjour bébé j'étais. Ouais, salut na internet surtout bazuita Olanda biso vraiment donc yezu moi temps quoi donc ermo bo émission bo moi kala on a profité na chacho mbala bangolo mabokotolo na nenga lenzambe quoi donc plaisir à trop quoi. Merci beaucoup bébé je t'aime Congo Paris Congo Suisse pardon c'est la toute première fois que yamba yo na Congo Suisse au mekempe ko bete la Congo Suisse parcours na yo atamukie parce que Congo Suisse paye ba je t'aime aza nani parce que ba oye ba je t'aime aza musicien je t'aime aza nani au mekempe ko bete la Congo Suisse parcours na ouais merci vraiment donc ndeka olobi pour na Congo Suisse amba liboso ça dit mambona bato tala déjà tout pesa ba explication tant mususu a exemple liboso et moi rappelle ka mukie quoi donc je t'aime azaki as artiste comédien et na passé na ba groupe ou ba église ba groupe ba église ba quartier et groupe oyo penda oyo valoriser tant mususu je t'aime za groupe plus que vainqueur ba ki a président Kader et après kolongo pa papi Kader na préférant na sala carrière nanga donc ndelo na zana tant de leader nanga donc parcours nanga yangwana quoi na tant de leader oh ya président bébé je t'aime un peu comme ça c'est pas ya papi Kader olongwa ki pona nini ah Laura mambo kala bongo na kolit kaso koli kasingana yeba pe oyo ngai na yebi na oyo yebi na mekempe kotala soki kokani. Non, ils ont beaucoup mamboy, en fait, c'est normal que les mois ne soient santaraki à colis, donc ils soient colis, il faut bien m'en comme parents et moi expérience on a joué qui a ça dit une expérimentant donc c'est un peu ça quoi. Na yebi ko kosibiso je t'aime nga na yebi ke papi Kader abengana kiyo na kata groupe parce que comment ko draguer moi sina ye o azali na partir à poto on entend kombote comment ko draguer yende sala ki ke papi Kader abengana yo pele abengana ki bozaki yo moko te abengana ki bino ebele parce que ba rumeur e banda da ko tambola na kata groupe na moi ça papi Kader. Ouais, merci vraiment pour l'éclaircir. Yo tam susu yo mo benye ono ba rimé. Et donc il a respect on azaki na ngopa na ye et puis ngana ndako zoye papa quoi. Donc jamais na kosa mambwana to banina loin tout ça la mambwana peut-être outi loin quoi. Donc na kosa jamais mambwana o lobi ki na kende kolinga moi sina donc même ye mo so vendre mon ngo donc ba question oyo Congolais tout biso ba comédie to kana mo complexe mo boye to chaka ba to imaginaire et puis to linga ko zo trop ba rimer to linga ba rimer ça dit je t'aime ngo ye mo ko expliquer que c'est faux ngai na kolaki papi Kader bisinga ke quitter na ndako na ngai ki sa carrière na yo ça dit pour na ngai na trouva que on ta musuma BD le début mais là on comprend que ça qui bonheur pour na ngai je t'aime pardon na katu te mais na katu mo mki papi Kader on andimita ko yebisa que je t'aime bima parce que ba mikolo na okutu bazala ki wana atikali ko bimisa bango te ndenge ni papi Kader ko bimisa kaka yo je t'aime yebisa que bima kendo sala loko na en fait monde to bota makaboye mutamtazana étoile na ye vous comprenez mutamtazana chance na ye et na loba eloko moko boye ndenzamba différence à bilongi à différence à comportement différence à qualité vous comprenez na groupe auto zaki plus que vainqueur au tika lo mona chete musulu wa ngate ba kozo photocopie mo bachi wana pesa makamdenga na ndo pesa te le zate que soit sali mambo pa na ngai to sali pa na bango te fa ça peka pa na ngate donc tout ça différent ezaki tana ngai et ngai po na ngeza tana ngai quoi donc tomba bisinga pantoli marche donc nakei lelo na sa vie na ngai quoi donc c'est un peu ça.
Mais qu'un peu kobetela biso le temps de leader ezo passer comment ezo leka ndenge nini parce que nga bayebisi ngai ke okoki na o makambo te obomi groupe okomi na posa ozonga epai ya Papi Kader malheureusement que Papi Kader yo moko azaka susu na Kinshasa te mon président vraiment Papi Kader lingenda je te salue là où tu es azaka susu na kinte obomi groupe okomi na posa ozonga epai ya Papi Kader. Alors bosala fo mama mbolo barata bandeko bolanda biso basepela te mo mona binaki bosala biso fo le problème est que ngana kozonga liso pa Papi Kader te zo comprendre za clair na lo bango na za clair kozonga liso na kozonga te na plus que 20 ça dit que nana bana on a encadré na zana bato on a zo encadré ça dit bo charge on a charge na ngano ça dit le problème est que plus que 20 za ka ndako na biso vous comprenez ndako to ebi place tangara ndako to construire yango do to ebi passe nango do na ko négliger ko teza ndako nanga ko ya pena lelo na biki na lali na lali na ndako mto benga nanga za te po mbet nangeza ça dit na ebi za ndako nanga do mais za ndako ba parents donc ngape no sa vie nanga za ndako nanga tant de leaders donc koboma groupe c'est trop dire tu vois c'est trop dire par rapport que moni musapi mo sokola relongité tu vois je t'aime azaba partenaire te nazaba sponsor te pour musana biso za passer za facilité bato mona kake amoni œuvre na kaka bo sepeli mais tout souffrir fort banda ozotin ko construire non conception ya tam sous ya pièce film idée au pesango formé au sali casting banda luka sumbongo nina luka mbongo na benga bandeko boyo tourner na ba intervention bandeko boyo sala faut ba futa ça dit faut ba frais de régie ba transport na bango bien ozo comprendre na ba cacher na bango kolongwana solongwana osilisi susu na ba chaîne na biso to kinda ko diviser ba pièce na biso to futa ba mbongo to futa ba $250 ba $300 par mois parce que imaginez que na banda ko ba consommer biso gratuit batali bino kaka meso pe le kina nzela on jouera bien félicitations mais ba soutenir bisoté gouvernement na biso soutenir bisoté tozana ba partenaire te tu vois ça dit toi na ba responsabilité musu na ba niveau ba famille il faut ça clair donc toi ne comment ko peser mais ça te que tant de leaders et kufi ko tant de leaders za kanga quoi fane que so ba beti na site na internet tant de leaders bo mona ba influence la masadi coupe ça ce qui m'a prono oyo kuma osasa bana batu na tant de leaders Nora kana yingai les problèmes est que bat bo comprendre moi je suis un artiste na biso ba artiste ngandi na ba enseignant ngandi batangisa nga musala o ngana yebi en vrai dit na ko sauter ngata ngona bani musala o balakisa ngai musala o nazo ponga na sali ko sa pas Papi Kader na sali ba recherche pe belé na ba formation mususu bat mususu ba place belé mais o ba enseigner biso artiste o liana œuvre na vous comprenez ngana bino ndi batola raté artiste autolen vous comprenez l'autre comme ba mandia pour nini musana biso moko ba entrer zati vous comprenez ba sortir mais ba entrer tozo bimisa plus mais tozo bénéficier qui ba misusu so yozwi chance de bénéficier mais ba misusu bo bénéficier te nanya lo ba iloko mo o lobi mambuya pour nous et c'est faux et archi faux par rapport que ngana zana nous chrétiens et puis nous avons Congo biso un Congo qui se respecte ça dit babi mutando mundele biso zakabata luzito et na kolinga jamais que mutakala na ngaki lilo to sala ngo totala ka lobby on se comprend totala lobby na biso na sa carrière na ngai lobby na osana bana na ngana pale na osana mwasi na osa foi na ngai bana ngaba mona bulumbu na ngai po internet tsigalaka so comprend que bino na internet bo ka soni tant et plus ba artiste bino mo bo mpesa comme que ba artiste ba na sexe te là on commence ça bana auto film à prendre ils ont la mise en scène mais au tsikala mona bulumbu na ngai jour moko te na internet au tsikala mona pe bulumbu ya batu to tourner na bango jamais mise en scène te j'étais parce que ngai moko na moni yango pe to moni yango biso mibale to moni yango ndenge bozolia na bambanga ndenge la fille azolongo la sous-vêtement ce que to ba pe wana za jeu ya caméra ba sala ki yango na montage Nora c'est très important et tant qu'artiste il faut qu'on incarne est-ce que que artiste ndenge za bo statut na na scène ekoyaka vous comprenez quel que soit aux pasteur ba ko pesa rôle jouer voyou ba pesa chimbo ko jouer nango moi bi que faut incarner rôle wana moi bi que statut no ki pasteur et longo non pour l'instant on a za marié na rosimba moi ça batute non na scène na biso statut na biso na ekoyaka tam se loko bat musu ba bossa na yango wana et tant qu'artiste ngana bi ba droit na biso na yebi musala na ngai na na limité te toujours incarner
caresser eza nango eza te ke so tosali bongo tokomisa mwasi na mobali mais eza uniquement kaka ke tozopesa scène tozokomisa tozokoma na dimension oyo ta mosusu scénario esengaki to mise en scène esengi ke tosalela donc yango wana tozorespecte yango moni ke bacongolais tokana mwa complexe ekoma ke banigérien baleki bino banigérien boye banigérien non yana ma mosusu biso osala baréalité mosusu te bango basalaka. Parce que moi quand même que Nigeria gouvernement na bango ils ont soutenir bango à 100%. Bah OK même que je ti na ba aéroport na bango na ebité bino pe awa biso pe ana Kinshasa so boza na facilité wana to wana ko zwa mutu ka bolongo ti na aéroport na biso ya njili to na ndolo bo jouer pe na ba avion to na mituka short to na ba mapango short nde ba Nigeria ba jouer kana ebité. bakanga yo mambo zoloba basilika ye bachef na biso bacongolais bamitema mabe bosepelisa biso na esalaka biso mpe pasi balobaka ke tosepelisaka bango nde mpe biso nde tosepelisaka bango plutôt mais basalaka effort koyede biso te ocomprendre mpo nini nosala mosala nde mona nigérien wana asa artiste nde mona ngai ozocomprendre mais omona biso artiste nakuta kozala lobi tozalaki na tournage mo tosola ngo ka mambo omona artiste asali ta mosusu 20 films akoma 20 films marqué mpe esali mpe succès mais artiste anazaka artiste mais ata velo te toutaki kobetaka lisolo lobi na Tanzanie artiste mo auto kufa aza tanzanien akufaki et asali 2 ans na carrière na ye na 2 ans na ba film ne akomi na 2 ans na lelo so atali ba bien na ye atiki ba société ya ba corbillard ya ba ambulance ya ba entreprise ebele na 2 ans de carrière. Vous comprenez? Mais quand on a yo sali combien d'années na carrière? Na soni kuto lo banga na ok 9 ans yango. Ozomona sikoyo tala sikoyo kalate à 10 ans pe ba au fêter pe siko. Mais sikoyo na tala na carrière na 10 ans na bénéficier na nini? Mais to ko baka na kosala musana biso parce que to ça pas passionné nango. Yana musala ona linga ko leka musana ngati. Vous comprenez? Donc to le la mingi gouvernement na biso et soutenir biso. Tozo souffrir to travailler na ba difficulté au rejoindre té. Preuve ane kutuna nous iloko ko musa biso passe ozomona tozolela bato bazo publier papa na biso vie de loin kufi papa na biso vie de loin kufi mais quand peut kobeta la biso santé à papa vie de loin eza comment aza ko évoluer comment na santé o bazo publier na ba Facebook na yebité ce que eza loka to commande na ba téléphone munde la facilité biso nde bazo sala e bongo to eza vraiment santé na ye vraiment yango moni eloko na loba papa vie de loin bato tout bayebi ki azaki empoisonné azana poison bazo traiter mais quand même moi ba rechit ou asali siko yango moni ke toujours ki likanisi ba comédien surtout tout élément to soutenir ndeko na biso to soutenir tout ça na ba moyen yango to koma ko lela gouvernement na biso et soutenir ye to zelate ki akufa lokola papa na biso mungweri na uto kufa personnel to za ko lela ka boy akozwa soin traitement libanda mais ba idée était mais artiste mon ko uto kufa 2 jours déjà lelo voilà to perdre to za na ndeko na biso Jino oya Chic Choc ya groupe Chic Choc ya papa na biso ngadi aussi akufaki ezaki période kaka o papa biso mundura utokufa semaine wana donc day ne coup de je crois déjà bima tozui susu matanga lelo artiste moko ya président Saïsa ya utokufa tozui susu matanga ya ndeko na biso nani oyo utokufa arte o nani utokufa ça ne ba artiste ba okufa artiste oyo loko mo bo ndeko mo na lo bananga sala effort o sala ta kombo zo comprend so sala kombo mo ki bolela yo ta gouvernement na biso ko mo yaka na matanga mais bako aider biso ba artiste te que toi vivant boye ba aider ba soutenir non ba pesa ki valeur na matanga papa na biso mundweri ba lelie kombo na yeso ki valeur mais tango za ki envie ba titre wana ba valeur wana na munango mame wa solo bango avant bozela te ke na kufa boko mo pesa ba titre mais tango mame wa so kufa ki besoin ba titre so ki wana gouvernement ye et ba moyen na bango mais pas soutenir na biso tango tozana nu boye neti papa na biso vie de loin azana ka malade et c'est un soutien na yuta gouvernement soit telemi za problème mukie pour ndeko wana ko soin libanda mais ba otsika ba ozi yakala ko kufa boye ngai kingani na ye na zu charge boye ngai kingani na ye boye na zu charge boye yango ko mosa biso passe yango monge tozolela ba congolais ba comédie to kufa lokwa ba soso ozo comprendre bandeko o ba kufi wana msusu wana omoni ke lisona bango beta mtepo bazana kombo mukie voilà ezolo ba massa na biso mo boye ça les force ça la kombo po sinote wa wele be na quartier na ba na terrain ba wele ba lelo na terrain ba lelo na ndako ça dit artiste a na valeur te na mboka na biso mais artiste asala ka musala jouer un rôle moko munene na société vous comprenez so tali na ba grand et na ba pays o eza développer le ba États-Unis ba pays belo mon artiste a na valeur vous comprenez mais na mboka na biso artiste a na valeur te donc il va sunga papa na biso vie de loin et puis ba ndeko na biso ba diaspora o bozali banda to zelaka te que l'état na biso to gouvernement na biso soutenir
Zo comprendre lokola biso tout oyo comme mawana papa vie de loin aidaka biso sepesaka biso sungaka biso tolonga ba stress biso pe bandeko totala to soutenir ye soit que soit traitement libanda to ana na posa na ye donc ça biso bien quoi. Vraiment merci balobi gouvernement la biso et mekempe ko soutenir pe art hein ba comédien même ba catcheur bazo le babi gouvernement et soutenir kaka match. Kaka match toujours continuer toujours na bébé j'étais mekempe ko bete la biso relation nini bozanango entre yo na 7e bagarre. 7e bagarre à la sœur na yo. Ndenge nini bino ba artiste o bozo ya lelo. O lobi nango yo moko oyebani te mais okomoko linga mutu o ayebani na 7e bagarre relation nini bozanango na ye. Oui, yo ndio kanenga iba biloko mozo bimisawa. On a bien. Ça dit autour de belo mo bo 7e bagarre à la sœur na ngai. C'est ma sœur. Ba bibolingo ezana na acheter. Non, yo lo belango na sens ki ya bolingo. Oui, tout ça na bolingo o ezaki aza sœur na ngai. Et puis moi c'est na mobile. Non. Amour o balobara amour du prochain. Ça dit o nzamba tikela biso yango na non, bande ko bolonda biso ça dit que 7e bagarre aza sœur o na lingara mingi pourquoi? Et na moment on a longwa ki na lobara ngona be mission belé na expliquer na moment on a longwa ke papa Picade. Ezaki na batu ba vandelenga krik ndenge za la comme na monde biso ba fini ba peso. Olongwa ki to kadera ayebisa ko kende tano eko. Non, yetango isinga tanga na ko ki mais batu bazana ba ignorance oyo lobika ba les zondi oyo lobaki na ba kope ba linga kapte pour monde biso nde toza boto linga na kapte biso nyonso pour fa ne ke mona ke to buma na kana bilo mwa mike ba o ba linga ngate bazwaki likamwana ndere ekomi ya bango ba profiter. Vous comprenez? Bah comment ma terme mon qui va diminuer, bah ça les au singa bah ça là. Mais dans moment na partie nous surtout bah soutenir ngate. Naza reconnaissant qu'il na vu nga elko, papa na biso elko, ser nga sidana yako yedenga 7e bagarre idanga jour moko na zo ebisa yo, journée na zanga ta 100 francs au pesa ye. Na kuti ba artiste beleni, na ba vie mususu na ba ser mususu sur la bien. Ser yako yedenga na o kebenga papikade. Ve benga papikade mais na libérer peut être musuke nanga. Vous comprenez? Mais zume a otino ke benga papikade na yese bena na crédit nanga yango benga ye kade o boya teke nga na mwana. Ba kimi ngai na lelat na zanga des tableaux pour na 6 à filmer. 7e bagarre yo kapasa singa yo goler la place nga zatin azo ya tourner pour singa ki ba stila nga ba tableau na non c'est filmer ya obi ke ti le lo 7e tourner ba filmer nga na pesa ke lokote siko muta bongo so na lingie tozana e bien et pourquoi bine faut beaucoup mission kana ndenge mwa mabe non ngwa chaka o ba mona bo ba poto oyo bazol ba yebi loko wana to ba congolais na ba congolais o ba yebi ki yo na 7e bagarre bo bimaka ozo ebisa bango non bazana ba ignorance kaka baza batu moni eza normal muta ko kaniselo pe na ko loba pe mabe pona bango te mais nga naza clair nazo expliquer naza sincère 7e aza occupé azana mutu na ye ayibi o petit na ye nga pe nebi ona ser na nga donc na koza na barrière pension na te ke ya mambo niveau bolingo no aza ser wa idara nga nyonso problème ndeza boye au monde na biso ndeza boye comment étiquage cop mo ko ya boye bike mutali boso so 7e azana obenga nga no jetem nga peso cop e mutali boso na ba star tout mo na benaki na obenga 7e baga siku ndeza za boye au monde ka ta message ata za crédit mo na tindinga message siku mutabongo no lingete ndeni. Vous comprenez? Quand on a pena boumou na pena ki naza wana so naza présent ba moni je t'aime c'est que mona ke 7e bagarre me signaler. Donc yaza pena ser nga na linga getro to kuma pena famille donc bolongola makanisi wana donc c'est un peu ça. Merci beaucoup Balobi Prince Maïnga ba mes condoléances na auta epe ko bungisa bébé na ye merdi Maïnga petit célèbre bébé moko ya kitoko mwana mobali ya liboso quoi molimo na ye meka toujours ko pe makana kimia bébé je t'aime to kuma kuma na suka émission na biso hein meka epe ko pesa bana poto adresse na yo ya siège à répétition na yo ezara wapi o répétaka jour nini heure nini. Ouais, merci vraiment à Bandego tout bola nangai ndeka na utako expliquer siège de ministre pour l'instant siège au venangai Junior Poutou et tous on a besoin baturo bango le roi ba Junior Poutou le roi ba venanga Jacques Singi le roi ba fondé KBA le roi ba venanga ba Giscard Mulumba sadi venanga pesenga siège afungola ONG na kuna pesenga siège na bando répéter kuna na matete juste côté ya et kangami na lupango MB batu to matete ba diaspora to bana matete ba bigi MB so kome kangami kana MB place siège zawana nazo linga skuna bungisa na démarrer ba répétition na zong sa groupe ndeza ki en forme mais groupe eza ikufate na zong sa ba répétition et ba film na tourna kananga ba film na na tourner na ba sites différents na minutes oyo tant de leader na nga pe sites ngeza soko beti tant de leader au mona ki ba filmer ba blog na nga na kotsaka
donc na bato balingi pe ko soutenir o balingi pe ko aider ngai ba aider vision na ngai ba contacter nga téléphone moi adresse mail na yo oui ba contacter ngai na plus 243 89 550 11 33 donc 89 550 11 33 do lookinga kana compte Facebook na ngai obeti Blanchi my foudre to Blanchi bébé je t'aime donc ata numéro na so benyo ya mangamu ngata na komi Jackie Chan nto ya melanga te ka ngamo mno ya badonki so bazungana te uzungana ba Instagram na ngaso beti Blanchi bébé je t'aime donc uzwanga partout na ba makongolo na pesi. Merci beaucoup Yves Nzouzi na pesio bambote belé vraiment place aux alliés hein camarade à Prince Maïnga ba jogo ya tanga na bi ko pesa na mbote vraiment faut pesa mbote talaka hein talaka yo faut pesa quand même bambote na te na profiter kana saluer venanga Jean-Claude Tsingi et fondé kabia de Switzerland et venanga Giscard Mulumba babi kalate fazana mabele et puis merci à trop na Yakombe ya baleki vraiment na utiko bela na bande ko ba soutenir kinga vraiment na musika na pesi merci na Yakombe et pourquoi pas na Linda Mopondi merci à trop na Junior Mundele Nzakomba papa social des à Paris merci à trop na Lorraine Midogou vraiment na bande ko surtout balinganga Trésor la Tortille Renate Kapaya Sa Majesté babi mwasi bacha mwamba kwa donc merci. La marraine grâce beauté babi secret à l'opposition ngai ezaka grâce beauté batu nanga olobela ngol sotete na sala ngo kaka ça dit que na zongi na forme na zaki forme ti bomoni ke benanga ça dit yo peso ko mosela grâce beauté sala bien vraiment grâce beauté soko pitinde ngapi mo eloko wana otinde la rajetem ngapi l'opposition ngai comme lokwa bébé jetem ngapi na koma na longoli skola Barcelone na ti bébé lora vraiment babi na sima caméra na moni Eric Monstre mobali ya mbinga mobali ya maninde fula fine na kata Kinshasa sans oublier bala poto nyonso pays d'Afrique nyonso ba obolingaka la Barcelone bilenga kati lora jila vraiment ngapi na lingi bino mingi donc boule de Bundes Emmanuel célèbre de prix Cape Town na pesi bino ba mbote belé bando na nyonso bona pays d'Afrique na pesi bino ba mbote belé abonnez-vous massivement na Congo Suisse Télévision et la chaîne moko Takas.